Bokota, tokota nanu la famille, bokota la famille. Makambo awa ezali, kande tolobaka soki ya koloba ezali tokoya tolobi. Soki pe ya koloba ezali te, bomona biso te pete tokoya te pete. Baloba bongo na système ka ekitoko. Voilà. Bandeko nanga lelo toye lisusu na makambo kandenge boyoki kandenge eza ya kobeba kande bomona titre na biso ezoloba déjà ebele concernant mama na biso Léa Ndaya. Léa Ndaya, je m'excuse, aza moko ya ba star ya mboka na biso. Aza moko ya ba comédienne na biso oyo asepelisaka ebele ya batu oyo asalaka kino soki azo jouer mutu nyonso azalaka toujours et encore na posa ya kotala ye mutu nyonso azalaka toujours et encore na posa penza ya kosentir que non Léa Ndaya aza wana. Bandeko nanga ekomi kosala pasi pe mawa kolala kolamuka na ba dossier ya sika kolala kolamuka na makambo penza ya sika concernant comédienne na biso. La famille avant na kota, avant na loba o nyonso bandeko nanga vérité nyonso na poisaka nde boyebi chez Mama Étoiline Ines TV awa poisande likambo. Ekozala bien nanu na yako kandenge boyebi to yebi ke lelo oyo ezana batu ebele o bazo célébrer ba anniversaire na bango. Étoiline Ines TV na équipe na mobimba baye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya malamu. Ba sincère condoléances pe na ba onyo so bazo lela kande tolobaka toujours et encore la famille matango yaka bisaka mutu te ke non lelo na oya ipana bino lobi kuna na okende kuna te matange yaka parce que eza matanga eyaka na ndenge nango yango Étoiline Ines TV toujours na équipe na mobimba baye ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso o bazolela kande boyebi. En tout cas, nos sincères condoléances. Toyebi ki ata soki biso tolobi awa toye représenter ba sincères condoléances mais na cessé na fond ya motema ba parole na biso ekoki ko consoler bino te mais mutu oya consolaka ya solo ezalaka kaka Nzambe. Ba courage na ba nyonso bazolekisa ba moment très difficile kande na lobaka toujours et encore la famille ba moment wana ezanga kate na vie ya mutu nyonso soki oza mwana Nzambe te ezalaka toujours na tamoko c'est comme si bablo nyonso esimbaka te c'est comme si makam nyonso esimbaka te nyonso zomeka de A à Z c'est comme si ezo simba te mais eloko na yeko yebisa yo lelo ezaka keno kangama na Yesu tingama na Yesu jour mosusu olalo la mutika boye omoni situation échanger na ndenge moko ya malamu. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba à crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko la famille ba mapango ya koteka yango wana kande na lobaka toujours et encore ezalaka bien en tant que mutu kokanisa pe lobi na yo. Il y a de ces personnes bazalaka na bango na vie ya koloba kino lelo eza ya Nzambe lobi pe ozala ya Nzambe. Oui, je ne refuse pas lelo eza ya Nzambe lobi pe ya Nzambe mais tale la future na yo somba ndako $750 ya pamba bandaka kotongisaka malembe ti mukolo okosilisa kotongisa ndako na yo ekozala malamu. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances
Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na makambo ya le ya ndaya nini ezoleka libala ndaya ekufi to eza ndenge nini. Avant na kokota na mambo zindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Na yebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika batu sika pe bakotaka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na nga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote na nga na ye moko mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Bambote na nga na madame Judith Diampovis à la parisienne ya Tonga. Makasi, bambote na monsieur Jolo kwa, bambote na balandi nyonso ya Étoile Inès TV, ba o nyonso bayaka kofinga biso, ba o nyonso babenga kapona ko apprécier misala na biso, ba o nyonso basala ka ba commentaire pona ko apprécier misala na biso. En tout cas bambote na bino ba bizu ebele bisika nyonso bozo landaranga na système kaka ya Tonkos. Voilà. La famille, lelo oyo toye na makambo ya le ya ndaya kandenge bo mona na ba titre. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, moi sensibilisation ya souka la famille quand nige tolobaka la santé n'a pas de prix, il faut na ça la sensibilisation la famille. Toye lelo na Gavker azo sunga kamakambo o nyonso etali santé. Ozana problème à santé o etungisaka yo. Ozana sukali, tension bandeko nanga, hémorroïde interne tope externe. Na Gavker ba solution eza ya makasi. Côté ya papa, omoni ke mama komi ko ima, papa komi ko lemba, papa komi ko sala musala na yo ndenge esengeli o sala bien, o sala ngo bien te. En tout cas na osenga na yo benga Gavker. Gavker eza place ba solution ya makasi, eza place ba solution ya kitoko bandeko nanga ezali na système moko ya kitoko. Gavker bika na yo libela na système moko ya bien. Voilà. Lelo na yeli bino le ya ndaya. Ebele ya batu tomona ki libala le ya ndaya awa. Le ya ndaya balaki. Le ya ndaya balaki. Le ya ndaya balaki. Le ya ndaya balaki. Tomona ki kutu na ba émission ya batu mosusu neti ba Yagabi. Yagabi ayaki kosala mwa émission na ye pona koloba. Libala ndenge totika le ya ndaya tasoki abali na ménopause etalika ye moko. Esala ki mwa mbutu ezana batu ebele balobaki o Yagabi pourquoi akoki koloba bongo, c'est comme si azo sepelaka na libala ya le ya ndaya. Mais le ya ndaya atikala ko répondre mutute. Lelo oyo toye ko vanda ka boye, ale toye ko mona ka internet epeli moto ya nini likambo nini lisusu na le ya ndaya. C'est ainsi que baye ko yebisa biso que non ndenge za boye libala le ya ndaya ekufi.
bande konanga nga kutu de mon côté je m'étais dit nzambe na bomoi libala ta kutu inane ya pamba nanu bakokisi te libala eya kokufa ka boye tolala tolamuka na libala ya bato ekufi nzambe ekomi nini na kati ya bakomédien na biso. La famille boyebi ke lelo oyo na ba réseaux sociaux il y a de ces personnes oyo soki aza na posa aya kosambwisa yo akoya na pete nyonso asambwisa yo. Mais de l'autre côté, la plupart des gens tobosanaka ke tango zoya kosambwisa moninga un jour c'est un vérité ekobima na poisa. Vérité ata soki okache yango ndenge nini tokolala tolamuki ka boye solution eye kobima na poisa bandeko nanga ezalaka bongo. La famille ezo salaka pasi pe mawa ezo sala pasi na communauté na biso. Soki mutu abali te ka babiso awa tokoya kosala ba émission omona kutu mutu kingandi atula omoni kutu mutu kingandi asala boye omoni kutu mutu kingandi boye boye biso ba congolais ezalaka bongo. Soki pe mutu abali kaka biso tozalaka batu ya koloba keno lobi kuna libale kufi lobi kuna mobali asalaki ye boye kutu mobali wana zalaka na basi kutu ye ezalaka bakutu na bakutu yango nga pembe na nga nalingaka bato bakutu te. La famille totika pe le andaya na mobali na ye libale kufi te pona bandeko mosusu ba osepela deja ke no libala le andaya na mobali na ye kufi. En tout cas, na eko informé bino ke libala plutôt ya le andaya ekufi na ngote le andaya azana mobali na ye kandenge tomona ki babala naki. Yango na yebisaka bato ebele babilo mosusu ya internet la famille bozalaka pressé te ya koya kotia ba point. Boluka nani chez Mama Étoiline, est-ce que Mama Étoiline asi abeti lisolo oyo parce que nga nazalaka pressé te. Nga na zwaka tana nga kokendo sala ba recherche na yeba makambo na lingi na betela lisolo eza ya solo to ya lokuta soki na monike na o comprendre ngo te bandeko nanga na vanda kana nga nia na kote na nga izalaka bongo botika ndeko na biso leya avanda boyebi ke na ba pays mosusu na kamwaka batu ebele na ba pays mosusu batombolaka ba star na bango. Tolandaka banalise ya ba pays mosusu la famille. Est-ce que boyebi ke ezaka na Congo na biso nde to sabolaka ba star mboka na biso? Est-ce que boyebi ke ezaka na Congo na biso nde place biso ba Congolais la famille toyaka ko indisela ba star ya mboka na biso? Na ba pays mosusu to mona ka biloko wana te a moins que soki muto asali makambo moko ya mabe wana bakoya na ye sur les réseaux sociaux. Mais au mona ka ndenge ezalaka na Congo na biso bandeko nanga biso moko monika ba youtubers mosusu bakomi kosala rando na comédien kingandi na makambo oyo ya lokuta oyo kutu alobaki te oyo kutu asali te bokotikala komona yango te. Mais Congo na biso ezalaka pasi pe mawa ezalaka mokili mawa te ezalaka kaka kobeba na koinda eo salaka pasi awa kutu tokomi koyoka pe banungunungu kena ndenge eza boye libala pe ya siana ekufi. Donc bino batu oyo nyonso bajouaka na famille libote foka mabala na bango ekufa ekufa l'occasion de quoi botika kimutema mabe et surtout ngana kamwaka komona bandeko mosusu la famille oloba libala batu ekufi yo moko kutoza na yo marié te yo moko kutoza na yo célibachou yo moko kutu bandeko na ngai oza kaka lelo gute lese lelo zui oyo tiki lobi kuna ozui oyo tiki mibali nyonso bayebi nzoto na yo. Est-ce que boyebi ke na kilelo oyo eza na bato mosusu bayaka kofinga baninga sur les réseaux sociaux mais nzoto na bango ekoma neti papier mibali nyonso basi bamona nzoto na bango o nzoto ya bomwasi oyo topesaka respect eza na basi mosusu bandeko nanga nzoto na bango ya bomwasi wana ekoma neti papier ezalaka lisusu ata na valeur te na miso ya mibali te. Donc ya azopesa ngo o nzoto ya mwasi oyo bayaka kofutela ngo dot
mais ye azopesa yango kaka na ofele boye eza ka pasi soki moto amipesi respect alobi ke non ndenge eza boye navanda na nga nazwa mobali na nga abala ngai. Mais la plupart des gens tolingaka bongo te, tokolingaka kaka to ya kosabola, tolingaka kaka to ya kosambwisa, tolingaka kaka to ya kosala mabe, tolingaka kaka emata ekita. Bandeko nanga libala ndeko na biso le andaya ekufi te mpona batu oyo deja bazomituna, mpona batu oyo deja bazolela oh pourquoi te. Bovanda na bino aza na ye na mobali na ye kande bomonaki mobali moko aza gentil, mobali moko azomona na deja apesaka respect na mwasi na ye na ndenge moko penza ya malamu. Bandeko nanga kande boyebi film na biso ya My Brother ezo continue, tokota to savourer, tokota to landa, tokota to tala eza film moko kitoko. Na film wana eza na ba vérité ya makasi oyo tokoya ko découvrir na suka. Na ndenge nga na omonela makambo grâce luzolo wana aza mwana belle vie. Vérité kobima na poasa. Na ndenge nga na omonela makambo Papa Serge akoki kozala zalaki mobali ya mama na biso Dina na la douce. Ndenge na omonela film ndenge ezokende. Bandeko nanga My Brother film moko ya kitoko, film moko ya goût, film moko ya bio. Soki na notali film wana te na osenga na yokota chez ye moko Poutine de l'écriture la patrona. Tokendo tala film wana to sepela elongo na famille Libota. Famille Libota ba bisou ebele, famille Libota maboko ebele kanenge boyebi. Courage surtout na msala obo sala ba partage ko salelaka Poutine de l'écriture ba publicité pour na msala na ekende liboso. En tout cas que le Seigneur vous bénisse. Nga soki bato ba sala makambo bien na lobaka ngo toujours. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Na lobakango toujours na mona kana famille Libota ata soki obeti masolo moko boye ya famille ya muto famille Libota jamais omona famille Libota e na ba commentaire ya kofinga yo bazalaka wana balingaka toujours baya ko soutenir musala ya mama na bango balingaka toujours na ndenge moko bien na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. La famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso na ko profiter na ya ko pesa ba merci ebele ba matondo ebele na batu nyonso oyo ba soutenaka mama Étoiline quel que soit sur le plan spirituel. En tout cas que Dieu vous bénisse. Ba oyo nyonso ba défendre mama Étoiline na ba commentaire on na batu mosusu ba yeko finga mama Étoiline, mais il y a de ces personnes oyo pe ba telemaka ba lobi non okoki kofinga yete makambo oloba eza ya solo. En tout cas grand merci na bino, ba merci na bino nyonso bosalela biso ba partage. Nzambe alola apambola bino, Nzambe alola abombaka bino na ndenge moko